mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino ndenge nalobaka na bino ke likambo eza ya contrat tosigna yango toloba moto a trahir moninga te bien ke mbula oyo eza mbula ya identification oyo balobaka mbula kulejelaka luma kwa eza pamba te bandeko na ngai parce que mutu na mutu aza na vocation na ye et chacun a une mission à remplir ou à accomplir sur la terre des hommes. Pour mukolo tokolongwa mukili oyo, mutu na mutu a répondre na oyo asala na mukili. Quelques minutes d'information, d'actualité, quelques minutes de réflexion, bande konangai, eza biloko to sala pona to échanger akaba information na makambo oyo etali mboka na biso, makambo oyo etali Congo, makambo oyo etali notre chère patrie. Lobby ambassade ya Belgique va inaugurer siège na bango ya sika, bureau na bango, ambassade na bango ya sika. Eza sur boulevard, non loin ya 24. Na kati wana bande konangai, deux événements, deux constats. Ya liboso. Aucun représentant ya gouvernement. Ya mibale. Eza ba jeune moko bakota ki balati ba veste ainsi de suite bakoti na kati ba pasoli bilamba oh voilà tozo réclamer les corps de Lumumba. J'ai réfléchi et j'analyse pour que tu réfléchir ensemble. Pour nini gouvernement bakeité, c'est parce que la prise de position il y a Belgique en général, en particulier à Didier Reynders, ezali ko soa bango na mitema pambata azali ko senga bango ba respecter mibeko na bango. Ezalo kola mutu olati elamba te mutu alobi na yo lata elamba pona respect na yo. Yo lobi na kangisi yo binemi. Mais papa, soki ozo lata bilamba te parce que okota peut-être ndako moko ya nganga. Yebisaka batu te. Pona ko respecter mobeko na yo. Mutu apesho conseil amoni olati lamba etirete fongwami. Alobi te kanga etirete. Yo kangise binemi. C'est ce que nous vivons. Incident ya mibale, incident ezali aucun représentant ya gouvernement na cérémonie wana. Wana tolobeli ya mibale ba jeune moko baye ba pasoli bilamba. Est-ce que eloko asikeza? Ya sikeza te. Balanda diplomate mususu wana anjili. Balakise misabi. Ya mibale ya peu tomona kimona mboka Joseph Olengankoi abimi na ambassade ya Belgique. Na quelques groupes, na un petit groupe ya batou qui s'est passé généralement pour les tétés là. Otoye ko réclamer nzoto ya Lumumba. C'est quelque chose qui vient de là. On doit chercher à créer, parce que jusqu'à preuve du contraire, bande konangai, tina minito, la Belgique, ezotika la vitrine internationale ya mboka na biso. Yango soki boke même na ba maison Schengen eza ba payer beleti. Bota la kanini ba komaka na visa na bino. La Belgique qui dit quelque chose. Qu'est-ce que ça va résoudre cette démarche? Yango bande konangai, au même moment, nous apprenons que balingi ba inquiété bakanga mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Mende na zomi tu na bokotondi sabatu nyonso na boloko. Parce que Fayulu asali nini? Parce que Fayulu atenaka soki balobi marche ezali Félix ye wanati. Aboyi kokende. J'étais avec lui bazo benga ye moi il faut ya nanu boy alobi te. Finalement na kotika terrain bo ndenge nini? Bino bo sala nanu diplomatie obozo sala biso to tika na base. Il a annulé ma voyage pour la manifestation à 30. Et dans Simanango, je pense à Okende Kikwit, à Okende Bandundu, ceux qui ont Zonia Keba Congo, voilà. Moi, je suis Martin Fayulu,
naebi comment dynamisme na yo mais fondé koyeba cette période oyo tozali toza na posa ya koperdre elombe te. Il est important lelo bandeko même bino bato bakopesa musala bosala, ce sont vos frères qui se battent pour l'intérêt général. Ya bino ya bana na bino oyo bazo koka kotanga classe te batia bango mpona basokolelaka bapoliticien mituka parce que mwana soda aza na droite ya okoma mpe mokonzi aza mpe na droite ya okoma mutu munene kotanga classe ya makasi. C'est pour l'intérêt général. Ce n'est pas pour na Fayulu na mwasi na ye na bana na ye, pour na Félix na mwasi na ye na bana na ye, pour na Frank Diongo te, pour na Moïse Katumbi na mwasi na ye na bana na ye te. Et ça pour na ba Congolais. Na lobaka na bino la plupart ya bato wana soki otali bazaka quand même na mwa muke. Mais le peuple. Courage. Mais moi je pense que je connais bien Martin Fayulu. Lobby Basango Basali, encore une déclaration. Balobi peuple a gagné, pas si eleti, pour organiser ma ponomie. Mais pour un groupe de gens, rien à foutre. Biso tozakunate, botika biso tolia tobengwa to régner. Masolo bande kolangai, au même moment, au Parlement, Tokendaki kuna totalisa kibino Chibalaye, comme d'habitude, le budget a été déclaré reçu. Taux recevable. Mais avant Biloko wana, nous avons une correspondance à Obin Minaku. Oh, les leva comme ko swana na Henri Thomas Lokondo. Oh, yazo comme la première ministre à lobby. Assez qui si délai à déposer le budget. Les deux à Koinda, le Kondo Azali ko récolté ma signature pour la motion de censure contre Bruno Tshibala et Obin Minaku Azali ko protéger Bruno Tshibala. Comment ça va se passer dans le Parlement Oyen Obin Minaku Azali ko Kamba. Bama solo bande konangai. Mais il faut te rappeler que nous avons un parlement qui n'a jamais sanctionné Banda Babota Bango. To bandi na 2006. Wana tozana ba mwana mboka Vital Kamerhe. Ti lelo batika ta kokwe isalinzaka te. Eloko bato balingela ka Kamerhe, c'est parce qu'il accordait quand même la parole de manière équitable dans l'opposition comme la majorité. Bien que rien n'aboutissait par rapport aux sanctions. Eza masolo bande konangai masolo mususu bande konanga bakuti 4 corps sans vie na polygone ya Miba. Nous sommes là en Mbujimai. Gouverneur Alobi, ce sont les créateurs clandestins de Mutu Mabele Koyeli Bango yango bakufi. Mais le corps à Tozana Kasai oriental, Tozo sala déplacement to comme en Alomami où il y a deux grandes choses importantes à Koloba. Na minute oyo, j'ai annoncé ça. Na minute oyo, tension est à ma casse et ils ont risqué de dégénérer. Entre Kanyok na Songe. Qu'est-ce qui se passe? Patrice Kamanda, gouverneur de la province de Lomami, le tout premier gouverneur, Azali Kanyok, na Patrick Balouba. Oh, Patrick Balouba est président de l'Assemblée provinciale. Kamanda Aza gouverneur. Gouverneur Aza Kanyok. Président de l'Assemblée Aza Songe. Je ne sais pas, Songe, Mwilande, je ne sais pas comment. Mais si on a une tension Zali, il y a quelque chose qui se passe entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Tension le député provincial trouve que le gouverneur n'est pas à la hauteur, il ne travaille pas bien.
Mais il faut tout souligner que le gouverneur a zamo na poto. Mais à un moment donné, ministre provincial naye, Kombo naye Fideline Moutonge. Fideline Kabinda Moutonge. Azalaki ministre à l'intérieur, il y a province, il y a Lomami. Son père, Moutonge Mayand, Azalaki, directeur de province pendant des années, na Kasai oriental. Mais Bakizaye na mwenadi tuwana d'avoir vendu balabala. Ki ateka ka balabala, aye alobi balabala oyo eleki munene. Toka tango to sala mapangu. On l'avait accusé comme ça. On a évité ceux qui suite na wizala kandengeni. Mais c'était une accusation. Mais moi, je n'avais pas continué la politique. Je suis surpistonné par son père. Tel père, tel fils. Yango moni bande ko mususu pe bakanda ya lelo po ba prepara bango depuis bo mwana na bango ke yoko koma kaka mokonzi lokola biso ba papa na bino tozo konza bango bino pe bana na biso boko konza bana na bango bakoko na biso bako konza bakoko na bango ainsi de suite tango bango ne raté de kanda. Voilà au moins la pluralité ya makambu oyo ya combat ndenge boko mona zana muto azo sala combat ya héritage na ya moni kimi mususu azo sala combat ya parce que mboke eko kamba mamalamu te mususu azo sala combat parce que ezape moi boulot azui moi musala azui mususu azo sala combat parce que ils ont rendre vedette comme ça a profiter à récupérer ka ba momi ya bato. Si ko bande kolanga tangu balongoli ministre provincial wana gouverneur a été maire de la ville ya Mwenaditu. Na minute oyo maire de la ville depuis batie maire de la ville ya Mwenaditu ça fait 9 mois. Alingi ko kende na résidence ya maire de la ville te ya vandi na hôtel au frais de qui bango moko bayebi. La province a quel moyen bango moko bayebi. Est-ce que yemo comme tu azali ko se supporter na lobelaka likambu ya mwasho Mona Saline azalaki premier ministre na Suède musala esila ye parce que somba chocolat na carte ya musala mbongo à l'état yo ke somba chocolat pona nzala na yo. Mais au moins madame Fideline Kabinda Moutom azana hôtel depuis ayaki 9 mois. Combien on paye par jour? On a évité. Pour nani aligné ko kende na résidence ya maire de la ville te na évité. Est-ce que azomo nango salité mais Trump azana banda kwa minene akenda kuna mokolo linga ki alobela makambo ya Maison Blanche akutana ki nango na ba américain. Il y a des symboles de valeur que les gens doivent défendre. Mais réunion salemi bandeko. Compte tenu à eloko wana nous apprenons nous avons utilisé conditionnel que maire de la ville a sali si réunion alobi soki kaka gouverneur akwei basonge nyonso départ toko kata batumitu président ya communauté ya bakanyoki monsieur Mpongo Bulanda aleki na radio alobi que soki kaka emeki kozala ndenge wana basonge dehors radio nini RTKM nde oyo aleki. Au même moment tango aleki mususu aye koleka Moutonge Maurice après Bukasa babengi ye soki interto soki nani oh batia na Degerlo avec le même discours. Bukasa oh azalaki ko se passer pour quelqu'un de la société civile. Oh société civile bazu batia na Degerlo ezako lobanini direction générale oyo ezali ko récolter ndenge tozana DGRK et comme Degerlo DGRK Degerbom Degermbandaka Degerka ndenge balobaka wa Degerchikapa Degerkananga ezandenge wana pona kozwa misolo. Tango bazo tenir discours wa et se répercuter na luputa
Espagne wapi monsieur Jacques Mbaya azwaki batu na ba moto bazo belela basonge bokende pa na bino basonge bokende pa na bino ndenge tokolo baboyi proverbe moko azakuna monsieur naye kombo naye monsieur Mbayu azana pression moko akosakana te. Maintenant gozomona bandeko nanga na ba discours wa modèle 1 ba nouvelle province ango yango bokata tango mbangu. Nous allons où avec ça? Tozo kende wapi? Kowele la bosali biloko sans aucune politique na kati nango mais bosali yango kaka parce que vous avez des comptes à régler à telle ou telle autre personne. Vous avez dit que Moïse a causé la République na ya Katanga, tokata Katanga, au lieu à kokata Katanga, allez tokata Mboka News. Na minute oyo, tangu na mwenadi tuwana, chef Mulangu, oyo azali chef de gouvernement, aleki na radio pona ko calmer batuke, jamais Musongi atikala koza problème na Kanyoki. Kanyoki atikala jamais koza problème na Musongi. Botika makambu oyo. Maire de la ville a interdit que ce message ne passe. Madame Fideline, dis-moi qu'elle nous contredise ou bien que notre source nous mente. Et ça, ça passe si bande konangai, si telle est la politique. Mais à la Kinshasa, bozakal. Batu bako kufa na mwena bitu. Batu bako kufa na luputa. Ko gérer ça peut anticiper ba événement. Ba service na bino baza kuna te. Basala kamusala te. Boyebi teke. Yabino musala bovande kaka uyu anachangula rais uyu kanenge bola muti wanatala nenge bovandi vani bozoko sana ni manifestation ya majorité bino ba policier bokosala nini boniko lali sabatu boy bokosala nini Koko Nyangi qui a demandé à sa ministre en fonction secrétaire général adjoint ya majorité bino bosi bo pendant manifestation ya majorité posa na bango ezala kiake bango basenga lokola rassemblement sengi comme ça babo ya news c'est ça l'objectif ba ko marcher pourquoi va commencer parce que Koko Nyangi a raté que spolier bien ya onatra. Et ça problème wana bande konangai tension za makas basonge nyoso bazana luputa bao bazana mwenaditu bako zwaka ba message bokende pa na bino sino tokokata bino ndambu nambu awa ndenge tokolo baboyi keba makamu misuso yako bima eko malukola kamwe na sapa. Mais le chef Mulangu qui a essayé de calmer, il n'a pas été écouté. On appelle tout le monde. Il faut te manifester. Finalement. Ce qui makambo ezali na fonctionnement ya l'État. La Constitution consacre la représentativité géopolitique. Ce n'est pas un groupe d'individus de dire que moi oyo azakanyo oya za musongi ona biloko ya modèle nini yango lobaka na bino soki okomi esika batu nyo za mtu ekolo nini keba po yebi intention ya batu wana te masolo mususu bande ko ngai kaka na lomami tozana lubao tolongwe na manadi tutoke lubao depuis ba mai bakota ki côté ya Maniema l'information nazalaki ko pesa bino l'information qui n'était pas donnée à Kinshasa. Va déplacer Mampinga, va stationner yango na niveau ya Lubao pour empêcher avancement ya batuana baya. Depuis bakenda kotindika batuana, ça fait maintenant plus de 3 mois. Armée wana zawan. Basoda wana bazakuna. Mais sikoyo na Lubao batu bako sala boy, konyokwama. Batu bazo kende bilanga te parce que pour le kende bilanga ba barrière des assos qui combien il faut foutre 2000 francs ko kende 2000 francs en retour na Lubao wana ba vivaka na combien ceux qui 500 francs OK marché mbongo wana bakozwa wapi pona combien oyo bakobuka na bilanga ngoa 2000 francs OK 2000 francs aux ongi 4000 francs par jour. Bao bakenda kosomba biloko na basamba kuna na bakasongo bao bakenda koluka baloso na banini bazoko kokende te ba jeune wana chaque jour kokanga ka bango surtout ceux qui ont la carte d'électeur te
yo moko koyoka okofuta soki oza na carte te okofuta oza devant biloko misato soit ofuti amende 15 000 francs soit babeti yo 15 fimbu soit babotoli yo biloko nyonso oza nango 3 choses. Mais na minute oyo lubao bato bapanzani pona nini mokolo bazaki kotala match ya Mazembe boyoka comment je ne sais pas image ya Moïse ezali ko planer partout na habité bazotala match ya Mazembe na lubao kuna na butu wana na kamwa sine ya mutu moko ata antenne bakendaka bafuti mwa 100 francs na bango bakoti pona hôtel tangu bazakuna bakika basoda ba yeli bana yo pesa tsombo na entre wana lobinga na zana mbongo te papa bongo mongo yo bokoti sina sina alobina zana mbongo te patron nde mutu azana mbongo azana kati aye baye kokota wana na mundu ke ale one batu nyonso bo pesa mbongo batalimo batu bazaki soki moko soki mibali te mutu moko ndayaki na ayaki wana azobaluka ale bo pesa mbongo balobi jamais tango azobaluka boye nde balobi jamais tokotika yo boye te bakwei na ye na se tango bakwei na ye na se babotoli ye munduki babeti ye nanu bambata nde bazwi ye na munduki na ye bake kopesa na la police bozwa mutu na bino tangu bakolege na ye bamilitaire bayoki ndenge wana baye ndenge tozoloba boye batumbi sine wana bakangi bajene nyonso na quartier wana mutu aza te kobeta masasi ebeti lokola na front me basoda wana soki makambo yango ya bamai bozalaki komona kokanisaki baokota te esi esili bolongola bango ti peuple akonyokwama ti wapi bosala maponomi bolingi kosala maponomi te voilà bandeko na ngai omoi makambo ndenge elamuki na Congo ndenge tokoloba boye bandeko na biso na este bakolelaka chaque jour parce que bamoro ezali kaka kobakisa chaque jour. Je compatirai avec vous, je vous encouragerai parce que conclusion na ngai en tant que mwana mokolo lupa nalobaka toujours que bandeko na biso alors le vrai Congolais qui sont à l'est du pays ceux qui bazalaka bato lokoso ndenge ba ebele bazana ngwa mais les partis wana kenda basala république wana oyo moni batiela kabiso na Facebook parce que zana bato kaka ba spécialiste ya kobanyisa bato nyonso bakosa l'état boy ya sali découverte mais qu'est-ce que tu fais pour protéger que basa l'état wana te eloko ezate proposition ezate soki otuni boyali bafingi soki otuni boyali bafingi voilà bandeko na ngai situation ndenge la muki na mboka na bino situation ndenge la muki na Congo mais oyo ezoleka na parlement nazoloba comme toujours c'est un parlement qui ne sert jamais le peuple social les athées même budget wana badoktango mpona nini basalaki mwa nini wana ale mbongo ebimi bapesi bango bambongo ba $500 ba $1000 batie na bapoche et puis bavandi mais le peuple est en train de souffrir mais peuple yango mpe azokamwisa ngai kaka ye peuple wana nde bozomona azolemba na moi kaka ye peuple wana ngai bato bazalaki koloba ndeko Eliezer omoni ndenge Basile asala yo mpe okosala biso ndenge wana ainsi de suite mais tangu Basile a programmé sorti ya parti na ye bao batondaki na fikini wana eza banani ondeko Basile abenga biso awa escroka biso mbongo ya les amis de ndeko Basile mbongo ya bakar nani akeya ata ko revendiquer une seule fois kaka ngai nalobelaka bino les droits ne droits que quand on sait le revendiquer nga nazalaki kozela mutu akende soit bato baboya Basile yo deseva biso tokoya te batondi na fikini soit groupe ya bato bosali ata mascarade oyo basali na ambassade ya Belgique boye wana ndeko Basile biso toyaki kaka kosenga mbongo na biso ya les amis de ndeko Basile ata mutu moko te eza koloba ke seke makambo koloba ke ezala ya lokuta dès lors que bino peuple bozali koencourager omoni mutu aye
olobi ende kweleza omani gouvernement oyo baza bamiyibi mais gouvernement wana baza bamiyibi kaka bango soki moto akiti na quartier na bino boyambi na koya siko na bana kokangaka bino na maboko bokitsa maboko bokende kuna te bino bolandaka ba 1000 francs ba 2000 francs bokende bokoma umela na yo ako umela na yo pe ko umela na pasi na yo bisenga na yo. Le combat c'est de rendre les Congolais indépendants. Le combat c'est à couper ça va Congolais misala. Le combat c'est à que ba Congolais ba jouir na mboka na bango ndenge ba mboka mususu bazali ko sepela. Voilà bande konanga ezaba masolo wana nazo suki sapona koyebi sabino à quel niveau ba Congolais mitema surtout bande konanga bazali banda mitema ko soa ndeko moko na Japon yebi na Japon wana ezaka na ba voyant ba tumisusu na Japon alobi makamba mboka oyo ekomi lokola kindoki azwi photo ya ba tout ceux qui misato akena ngwe pa voyant donc ba konzina biso ba kende kotala bato baza modèle nini o papa le walo baka kin 7 jours ke papa moko azaka na bandundu kuna otali otoboli elisu ba congolais ba komi na niveau wa eza compliqué eza passe mais je dis ceci l'histoire ya mboka oyo ekokoma na biso ba congolais mais mutu na mutu à correspondre na ndinga zoko yango na rappel akabande konanga que on est infiltré à tous les niveaux tala même na ba mouvement citoyen tala même na ba combat tala même na diaspora o ezala ki fierté na biso tali penza ozolo ba ke bana mai bango wana la diaspora congolaise o ebimisa ke eloko asiketika la jamais peut exister quelque part une diaspora ozo sentir diaspora ezali ko vibrer tala à quel niveau ba infiltrer pour distraire, pour diviser et puis les faibles mboula ya identification merci tomona ni nambalasi parce qu'ils a kamusala bon continuer à signer pétition bande konangai bozo tuna pétition ngo et cause combien de temps et cause autant de temps selon la volonté à Google mutu nyonso na pesa kibino possibilité yake okoti ko benga bato YouTube okoti ko benga Google mokolo YouTube okoka koyeba pourquoi notre chaîne Tokomi Wapi Mokili Mobimba a été fermée. Et la pétition est là, mais en attendant, vous pouvez vous abonner. Si vous avez besoin du sérieux, si vous avez besoin, il y a Makamba sérieux. Si vous avez besoin du sérieux, abonnez-vous sur Ndeko Eliezer. Tokoko. Atamboula Tamoupe. Ndeko Eliezer. Tokoko. Merci Bande Konangai. Botika la branchée. Mais sinon, d'ici le 30, manifestation à Rassop, Bango Balobi Toko maintenir. Peko Salé. Merci.